Nouvelle en bref, breaking news ya lelo. Tozobanda na mukanda na Nzambe, tozona Actes des Apôtres 8, tozojua 19 et 20 versets, balobi en disant, accordez-moi aussi ces pouvoirs, afin que celui que j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, parce que tu n'as cru que le don de Dieu s'acquiert à prix d'argent. Il n'y en aura pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Breaking news à l'élo. Donc, toujours, sinon les magiciens, na kati ya communauté, na kati ya ministère, détruit la famille belé. Alors, nouvelle adresse à l'élo, idéologie échangeate, banda Yesu Christo, ti nata on abiso, pas de contact dans n'importe qui. Si tu arrives dans un milieu où les gens ne sont pas de la même niveau avec toi, tu as des choses, tu t'étais ou tu te barres. Si vous comme une sika, vous avez un niveau dans l'autre, ou une ville, vous avez un niveau dans l'autre, comme on a un l'autre, qui m'a rabango, parce que, bon, il n'y a pas de sorti dans le niveau là. Alors, dossier à l'élo, toujours parler beaucoup plus sur Simon les magiciens. Baza na parté, baza na loté na musala nzambe, mais baye ko détruire, ko kanga ba peuple de Dieu. Alors, na sommaire à l'élo, nazo senga, boube nga Edi Mayele, Marlis Pembele, Marie-Rose Mokanya, Jidikael Mayele, Jean Contoala. Jean Contoala. Na peine d'histoire, babimi, grand prophète, grand bateya, nzoka, bazali, batou, baza, na part na maramanzambete, bazo détruire ba peuple congolais, parce que, tobanina na Jean Contoala, pour hasard, moto Angleterre, Jean Contoala, bandoki nyonso, ya la gloire, le bapumbwara, yem tazao, simila wambilamba. Alors, to yebite, na miracle nini, aro, bimalelo, koma roté sur le miracle, il y a comme un prédicateur. Est-ce que si va délivrer la Kindoki? Alors, toujours là sur plein d'histoires, ils allaient suite et fin, il y a Maman Olangi, Dalton, ils allaient suite et fin, il y a le ministère de Jézabel, ils allaient suite et fin, il y a Batomisala Mabé. Breaking news, Mike Kalambai, album on est pour Simba, nous avons travaillé en haut, ils ont nous souhaité, ou aller ça les grands l'année à travailler, à témoigner, voilà dans la vidéo là, voilà que pour Mike a un succès, à l'écart qui dans la maison, ou aller ça, ou à son à dépouiller. Aliba, ils allaient copie conforme à Bako, et lui-moi, pour les allaient qui parti tribal, le col à Bako. Il est n'a pas l'eau, et que lui-moi, ce qui, balonné, na parti, il y a tribalité. Or, ceux qui vont sauver la partie, il faut pas comme la partie nini, parti nationaliste. Ou Congolais à quoi nous surtout à se sentir à l'aise et bima tribal. Alors, bango, bazui leçon te, na makambo kwela, aliba, na alliance ya Congo, abako. Ceux qui ont moto, alors que proverbe à finaka, to proverbe à tongaka, to proverbe dans le marabiente, kandela ngaye na délivré, à zone de délivrance. Na Birmingham, pasteur Bruno, kangela nga patriarche Mukasa, to sale délivrance pour apumbwaka na butu, ye na mwasina. Patriarche Mukasa, na Birmingham pe conventri, bada batu ya soloka, bapumbwaka na butu, pasteur Bruno, kangela ngaye, place tout beaucoup ta ngaye, pour te délivrer dans le bon Sinaï. Un vrai juif fait hasard à la libandité pour les fonctions. Alors, na Congo, bon, après avoir au Bengana, politicien médiocre, pasteur médiocre, musicien médiocre, et comme une gonga, tokota na site médiocre, net peine de soir, kazarema, talameti grâce mbisi. Aza Congolais à Brazzaville. Mais l'aventure à l'osala dans le milieu, je ne sais pas comment les gâter, mais Congolais tellement il a besoin d'adopter un besoin d'anaïs.
Alors biloko wana faut stopper yango, to stopper ba dépravateur nyonso ba mers. Eza makambo te. Alors Pasteur Kawata na Kinshasa abangaka emenkano na ndenge akosakana te, tout simplement pour emenkano akanga Rita mwasi ya Joël Bumba na hotel na Bandal na Pasteur Kawata. Martin Fayulu atimeli ke Coutinho abendi bala akimi na ye a récupéré Sauver le Congo parce que Coutinho a collabo Sauver le Congo et a dit non pour sauver le Congolais, il a dit pour réclamer bambongo, a réclamé bambongo na ye oyo a coopéré na musée pour batu batanga kala kwa bisayi ba utaka kisangani ba panda na église ya Coutinho. Alors Martin Fayulu avec impact idéologie simi makasi pe mouvement Sauver le Congo izotia Kabila panzi likolo. Alors Totoroba le sambo na mateya ezanga mafuta ezanga onction ezanga epakoli yango ezolalisa ba Congolais pongi na pain du soir. Bandeko na nga pain du soir ezali site ya bonzambe te, ezali site ya bato bazoluka kosauver ba Congolais te, ezali site ya ba rançonnaire. Alors nga nayebi bato wana te, mais batindela na ba message edi maele na Marlis Pembele que bazoluka nga po ba délivrer na. Et pourtant ndenge nazoluka bango po baza na onction te, baane pakolami te, nzambe pe abengi bango te. Mama moko uti okoki na France awa azalaki na ba réunion na bango basalaki soki dernièrement na Bruxelles sans organisation, sans parole, sans quoi. Donc, basali groupe moko bayebite barançonaka bato. Comment une site mobimba botanisaka bato bakombo ya badémon, botanisaka bato bakombo ya badiabolo, mais nani bovandisa bato te botanisa bango bakombo ya baange? Est-ce que boyebi te ke chaque moto azalaka na baange ebatelaka ye? Est-ce que boyebi te ke nzambe asala motu bokola nzambe, biso boza ba petit Dieu? Soko yambi Jésus-Christ sokomi na pouvoir ya kobenga na ba démon ya ko créer. D'ailleurs, soko bali mwasi opesi mbongo ya ba famille, okomi ndako moko tala nde tokoma kobota. Donc nzamba akomisa biso bato, eloko oyo akomisa biso bato, mokeli ya bato, eloko Satan kokati, eloko Satan azala na kanda na biso mwana. Donc, soki tolingi réveille kota na mboka, soki tolingi Congo ezala délivrer, basite lokola ba pain du soir. Basite lokola ba Kazarema, basite lokola ba émission lokola ba Grâce Mbizi, ba émission lokola owana mosusu wana soki Rihanna, azaba angolaise. Avant de ça, vous savez wana angola te, mais ba Congolais to adoptera mosusu. Tala elongi na uto kota na site avant sala émission le ba benga Nathalie radio na ba mutu azoteya elemba mate ezate epakola mezate. Et la photo de la namoni Marie-Rose Mokiania. Bon, la Marie-Rose Mokiania bien, beaucoup de monde a gardé la face à la Jézabel. Est-ce que mon style n'a jamais à ça raboté à moi? Mon style n'a jamais coûté à la face à moi. J'ai dit quand même, il y a la face n'est bien, beaucoup de monde a gardé la masque de vieillesse. Il faut aller à la délivrance. Et Jean pour toi là, bah te bébé en Angleterre, bah y est bien que, ce qui, la gloire, bazo pumbwa yende azali mutu o alongi ko simbela ombilanga. Alléluia. Pas du soir, pourquoi on déplacer batu soki boyebi na bio ki nzambe abengi bino te? Pourquoi on kanga batu soki boyebi ke boza na part na makambo nzambe te? Bokomi kosenga mbongo kwa recevoir la taxi bis, bokomi kotindika batu babanga plus ba démon ke nzambe. Oh, Bible les Zoba, ce qu'on a mis Yesu, après ce pouvoir dans la démon. Et en passant, insécurité totale dans Kinshasa, bah où tu peux attaquer la paroisse, écoute, tu la paroisse Sacré-Cœur, bah visiter pour la homme uniforme, bah koti, bah beti, bah sango, tout et tout parce que bah l'unité Kanambe a changé. Constitution, pardon. Puis les autres, moi, dans un million, aza na pouvoir ya kobenga na démon.
Bon, ça n'a pas trop rassemblé pas mon moulin. Babengani babemo na poko. Babengani babemo na poko. Na soir nani. La force à revenir na démon. Beaucoup ma famille n'a pas démon. Beaucoup ma oula n'a pas démon. Lazare le Yesu aïe. Aïe c'est Lazare sort. Lazare a qui sortait à son abimaki. Il était lié et il sentait mauvais. Ndenge moko lelo na Marlis Pembele na o mususu wana bozali ba komo na bino kutanzo ba moto zana tango pour apesa nango ezali Marius Edi Mayele na Marius Pembele. En tout cas, ba numéro na ngeza wana na ko ya Angleterre, na ko ya Allemagne anytime. Bolu ka beaucoup tananga pour boleka na délivrance. Et puis boza la sérieux, botika musala bozo sala. Parce que nzamba e bibinote nzamba bengi binote. Bino pe ba chrétien. Bible invoque moi, je te montrerai les choses cachées. Jérémie 33. Jérémie 3, vous voyez bien. Mais comment vous savez la banza bazota sabinote que plein d'histoire et ça a bon zambete. Comment vous savez la kana boyoka mongo nzambete. Bible on y a benga à renouveler après ça on renouvellement du Saint-Esprit pour renouveler ma cadeau sur la moutou là-bas. Et Jean 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Comment vous ne voulez pas vous affranchir? Comment vous ne comprenez pas que Marius Pembele na Edi Mayele, baza la serviteur des diables, baza continuer mission ya maman Hollande. En passant, combien de bateaux lelo, ti lelo nene maman Hollande ba biskita na Michel Chaban. Ba comprenez que ba homi ba serviteur en Zambie, ba serveur en Zambie. Tala Micheline, akosa la sikoyo fort moi mobali na yepe akoma nani pasteur lokola papa Olai. Et papa Olai so ba pese Bible ateya. Ndenge mwana mobali ya mama Rose. Bakolala pongi akoma ebote yake. Ba na onction forme ya somnifère. Po ba na onction te. Bazo forcer bango. Bien aimé. Bible zo ba awa na Actes des Apôtres 8 totani na 19 na 21. Simon le magicien ayaki une église akanisi ete akoki kosomba onction oyo ba Pierre bazobondela po bato babika apropose bango mbongo botekela ngango nani namona onction ya boye te. Pierre alobaki ke oza na part te oza na lot te oza na lo na kati ya makambo te. Nazoyebisa Marius Pembele nazoyebisa Marius Pembele nazoyebisa Edi Mayele nazoyebisa groupe na bino nyonso to wana bajidikaele Mayele Marie Rose Mokanya Jean Kuntuala bino nyonso oza bapaster botalaka bafasa twana bomonake bazosalaki tente na poto bakutana na Nzambe te baza na instruction te baa na epakolami te. Nga nakosaka te nga to nalobeli oyo likambo oshuyoki te shiti no ebandi parce que naza na esprit supérieur oyo Nzambe atie na kati na nga. Alors napesi bino conseil soki bolingi bosalela Nzambe Nzambe basungaka ye te. Uza amoni arche de l'alliance elingi ekoya ezalaki ide malamu kosunga arche ezalaki ide malamu kotelemisa arche wana ekoya te, mais il a été foudroyé parce que Dieu on l'aide pas. Nzambe bayedaka ye te. Bosali chaîne est-ce que chaîne wana ezoprépare bato na kokota lola to ezoprépare bato na koyebisaka bango bademon? Nga nakokondima te ke boza bato na Nzambe banda ntongo ti pokwa bobangisaka bato oyebisaka bango makambo ya Nzambe te bozakisaka bango barévélation ba ange te bolakisaka bango révélation ya kombo ya Jésus te bolakisaka bango kaka bakombo bademon banda ntongo ti pokwa. Donc bozosala continuité ya mama Olangi bozosala continuité ya kodétruire mais bokokutana na Nzambe parce que Nzambe atindi nga nalobela bino na ye avec amour numéro na ngai eza wana bobenga na kobondela mpo na bino. Soki possibilité eza te botuni parfait tanku oyo aza moninga na nga nakendaka ntina lie mpa na ye na France akotia bino na contact na nga tokosala yango akobatama ekoleka malamu. Mais ma qualité ya serviteur de Dieu natie moto na Yesu likolo ya radio wana epanzana bokabwana po etika kopemisa bana na Nzambe. Moto na Nzambe ezikisa misala nyonso ya mabe ya radio plein du soir. Moto na Nzambe ezikisa bato nyonso tu baza kuna baoyo ya Nzambe Nzambe arécupéré bango baoyo baza na Nzambe te Nzambe atombola mosala na ye mpe azikisa misala wana estope tulu ekota bobunda bino na bino bowelelana comme ça bopanzana mpo bato bayebaki boza na kindoki.
Alors, toujours sur plein d'histoires, ils allaient suite et fin, il y a Maman Olangi, Dalton, ils allaient suite et fin, il y a le ministère à Jézabel, ils allaient suite et fin, il y a Batomisala Mabé. Breaking news, Mike Kalambai, album on est pour Simba, nous avons travaillé en haut, ils ont nous souhaité, ou aller ça les grands l'année à travailler, à témoigner, à voir la vidéo là, pour Mike a un succès, à l'écart qui dans la maison, à aller ça, ou à son à dépouiller. Aliba, ils allaient copie conforme à Bako, et lui-moi, pour les allaient qui parti tribal, le col à Bako. IDPS n'a pas l'eau, et que lui-moi, ce qui balonne na parti, il y a tribalité. Or, ceux qui vont sauver la partie, n'a pas fait comme un parti nini, parti nationaliste. Ou le Congolais à quoi nous surtout à se sentir à l'aise, et bima tribal. Alors, bango, bazu leçon te, na makambo kwela, aliba, na alliance ya Congo abako. Ce qui est moto, alors que proverbe à finaka, to proverbe à tongaka, to proverbe dans le marabiente, kangela ngaye na délivré, à zone de délivrance. Na Birmingham, pasteur Bruno, kangela nga patriarche Mukasa, to sale délivrance ko apumbwaka na butu, ye na mwasina. Patriarche Mukasa, na Birmingham pe conventri, baza bato ya soloka bapumbwaka na butu pasteur Bruno kangela ngaye place tout beaucoup tanga ngaye pour te délivrer bango na monsina un vrai juif azanga libandité pour isa onction mafuta likolo. Alors na Congo bokomona ke après avoir kobengana ba politiciens médiocres, ba pasteur médiocre, ba musicien médiocre, et comme une gonga, tokota na ba site médiocre, net ba peine de soir, ba kazarema, talameti grâce mbisi. Aza congolais à Brazzaville. Mais ba ventir à l'osala na milieu, je sais pas, na ba ou les gâtés, ba benganae, mais congolais. Nouvelle en bref, breaking news, et alors, toujours dans Mukanda Nzambe, toujours dans Actes des Apôtres 8, toujours à 19 et 20 versets, balobi, en disant, accordez-moi aussi ces pouvoirs, afin que celui que j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, parce que tu n'as cru que le don de Dieu s'acquiert à prix d'argent. Il n'y en aura pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Breaking news, alléluia. Donc, toujours Simon le magicien na kati ya communauté, na kati ya ministère, détruit la famille belé. Alors, nouvelle après falelo, idéologie échangea te, banda Yesu Christo, ti nata on abiso, pas de contact dans n'importe qui. Si tu arrives dans un milieu où les gens ne sont pas de la même niveau avec toi, tu as des choses, tu t'étais ou tu te barres. So comme une sika batwaza à niveau na hauteur ou na ville batwaza à niveau na hauteur comme on en a na hauteur qui m'a bango parce que bon il n'a pas quitté na niveau là. Alors dossier à l'élo toujours parler beaucoup plus sur Simon le magicien. Baza na parté ba na lote na musala nzambe mais ba ko détruire au kanga ba peuple de Dieu. Alors na sommaire à l'élo nazo senga bobe nganga Edi Mayele Marie Spembele, Marie-Rose Mukanya, Jidikael Maele, Jean Kontouala. Jean Kontouala. Na peine d'histoire, babimi, grand prophète, grand bateya, nzoka, bazali batu, baza, na part na maramanzambete, bazo détruit ba peuple congolais, parce que tobanina na Jean Kontouala pour hasard moto Angleterre Jean Kontouala bandoki nyonso ya la gloire le bapumbwaka yemi taza simila bilamba alors to yebite na miracle nini arobima lelo comme côté sur le miracle ya comme prédicateur est-ce que si ba délivrer na tellement na buzo ba docteur yena buzo ba na yesu
Alors biloko wana faut to stopper yango, to stopper ba dépravateur nyonso ba mers. Eza malamu te. Alors Pasteur Kawata na Kinshasa abangaka emenkano na ndenge osakana te, tout simplement pour emenkano akanga Rita mwasi ya Joël Bumba na hotel na Bandal na Pasteur Kawata. Martin Fayulu atimeli ke Coutinho abendi bala akimi na ye a récupéré Sauver le Congo parce que Coutinho a collabo Sauver le Congo et a qui n'a pas sauver le Congolais, il a qui pour réclamer dans bon, a réclamé dans bon on a oyo a coopéré dans le musée pour battre batanga ka la voix d'Isaïe ba utaka kisangani ba panda ka l'église ya Coutinho. Alors Martin Fayulu avec impact idéologie Simi Makasi le mouvement Sauver le Congo et Zotia Kabila Panzi Likolo. Alors le sambo na mateya ezanga mafuta ezanga onction ezanga epakoli yango ezolalisa bakongolais pongi na pain du soir. Bandeko na nga pain du soir ezali site ya bonzambe te, ezali site ya bato bazoluka kosauve bakongolais te, ezali site ya barançonnaire. Alors nga nayebi bato wana te, mais batindela na ba message Edi Maele na Marlis Pembele que bazoluka nga po ba délivrer na. Et pourtant ndenge nazoluka bango po bazala onction te, ba ne pa olamité, nzambe pe abengi bango te. Maman ko otobe na la France awa, azalaki na ba réunion na ba sala ki so dernièrement à Bruxelles, sans organisation, sans parole, sans quoi. Donc, basali groupe mongo ba yebite ba raso na rabat, ba raso na rabat. Comment le site mobimba, l'hôtel ça va ba kongo ba démon. L'hôtel ça va ba kongo ba diable. Maintenant, nous vali ça ba tout l'hôtel ça va ba ange. Est-ce que vous yebite que chaque moto ça va ange battre la raille? Est-ce que dit que ça va moi dans nzambe nyonso azana pouvoir ya kobengana ba démon? Bon, ça n'a pas trop, ça me pas mon là. Bah, bien, il va démon à pour. Bah, demain, il va démon à pour. Na soir, la force à revenir à la démon. Beaucoup ma famille, on a la démon. Beaucoup ma oula, on a la démon. Lazare, le Yesu aïe, c'est Lazare sort. Lazare a qui sortait, à son abimaki, il était lié et il sentait mauvais. Ndenge moko lelo na Marlis Pembele, na o mususuana, bozali ba komo na bino kutanzo ba mote zana tango ko bapesa nango, ezali Marius Edi Maele na Marius Pembele. En tout cas, le numéro na Mezawana, na koya Angleterre, na koya Allemagne anytime, bolu ka beaucoup tananga pour la délivrance. Et puis boza la sérieux, botika musala bozo sala. Parce que nzamba yebi binote nzamba bengi binote. Bino pe ba chrétien. Bible ba invoque moi je te montrerai les choses cachées. Jérémie 33. Jérémie 3 boye bien. Mais comment vous savez la banzamba zotalisa binote ke pain du soir eza bonzambe te? Comment vous savez la kanabo yoka mongongo nzambe te? Bible ba on ya benga à renouveler après ça on renouvellement de Saint-Esprit pour renouveler ma cadeau sur la mutuna ba. Et Jean 32 vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Comment vous ne voulez pas vous affranchir? Comment vous ne comprenez pas que Marlus Pembele na Edi Maele baza la serviteur des diables bazo continuer mission ya maman Hollande en passant combien de bateaux lelo ti lelo ndenge maman Hollande ba biskita na Michel Chaban ba comprenez que ba on d'aller ba serviteur en Zambie ba serveur en Zambie tala Micheline azo sala siko fort moi mobali na yepe akomanani pasteur lokola papa Hollande et papa Hollande so ba pese bibliothèque ndenge mwana mobali ya mama Rose bakolala pongi ya koba ebote yake baana onction forme ya somnifère po baana onction te bazo forcer bango bien aimé Bible zoba awa na Actes des Apôtres 8 totani na 19 tina 21 Simon le magicien ayaki l'église akanisi ete akoki kosomba onction te ke nzambe asala mutu bokola nzambe biso kozala petit Dieu.
Soko yambi Jésus-Christ comme na pouvoir ya kobenga na ba démon ya ko créer d'ailleurs soko bali mwasi au pesi mo la famille okomi ndako moko tala nde tokoma kobota donc nzambe akomisa biso bato eloko oyo akomisa biso bato mokeli ya bato eloko oyo satan kokati eloko satan azala na kanda na biso yango donc soki tolingi réveille ekota na mboka soki tolingi Congo ezala délivrer basite lokola bapain du soir basite lokola bakazarema basite lokola baémission lokola bagrâce mbizi baémission lokola owana mosusu wana soki Rihanna aza angolaise akomesa biso bana angola te mais bakongole to adoptara biso tala elongi nauti okota na site avant nasala émission le babenga natali radio na bango moto azoteya elemba mate eza te epakolama eza te e bafoto ezoleka namoni Marie Rose Mukianya botala Marie Rose Mukianya bien bokomonaki aza na face ya bajezabel ese mosali na nzambe asalaka rabota nde mwana mosali na nzambe moto akutani na nzambe akoza na face ya nde mwana Jilikael Mayele botala face ne bien bomonaki aza na bamasque de vieillesse il faut aller à la délivrance et Jean Boutouala bato ebele awa na Angleterre bayebi eke soki la gloire bazopumbwa ye nde azali mutu oyo azalaki kosimbela bango bilanga alleluya fin du soir pourquoi kodéplace bato soki boyebi na bino ke nzambe abengi bino te pourquoi kokanga bato soki boyebi ke boza na part na makambo ya nzambe te bokomi kosenga mbongo lokola bareceveur ya taxi bis bokomi kotindika bato babanga plus bademo ke nzambe or bible ezoloba soki oyambi yesu apesi yo pouvoir obenga na bademo et en passant insécurité totale na Kinshasa bauti koatake na paroisse ekuti okoyelanga siko na paroisse Sacré-Cœur bavisite kuna bahomme uniforme bakoti babeti basango tout et tout parce que balingi te Kanambe a changé constitution pardon